Après méditer arrestation nanga, en complicité avec Néné. J'étais au courant de tout. Na komi na parquet ya grande instance. Ndeko moko mobala yo talanga lelo na otanga komone aide chef. Aide chef. Komone Eric aide chef. OK. Aya ayebisinga Sarah na zwi ba appel mibale ya Néné kelokelo na Karine Mokonzi. Néné a se présenta le rôle là mwasi lokola leki ya mwasi ya petit frère ya président. Président. Na cheka président na expliquer. Na bisenga bi bon abi ba bisi aide chef wana kokota makambo wana te. Makambo wana kokota ngote za makambo justice za makambo ya présidence kokota ngote. Na ndima te abenga Karine na misu na nga Mike Lokamba témoin. Ezaki un dimanche. Bato bapesa nga visite na vanda libanda parquet. Abengi Karine na cheme libre. Foyo kaba propos moi mwasi aloba. Tala Néné ya. Azo continuer ko se comploter bi arrestation na nga na opo ba yela ba osala nga plainte Néné azalaka na mama abango. Tricage ebetama na secrétariat Néné azalaka. Ayeba omoni ba mbutu esalama ya arrestation na nga Néné etela. Non seulement zaki wana mais Néné azui sous temps sali base. Ya batu moko bafinga nga bango nyonso chaque jour nzamba sala. Karine na munoko na lobi ape bakangi yo bana no ba okoma ba fazer. Ndiye juste nana za fazer lelo nga na yo. Entre moi et toi, qui est fazer? Néné azara na posa ta msu dossier falinga na ki makongo na kende exil. Mais yende mutazana exil siko. Nom de Dieu. Vous comprenez? Pitié. Au moins nzamba futa ke. Vio ya luka ki alati sanga. Auti na kozala moumbu awa ya ndaku pendant des mois. Pour na affaire moro eza judiciaire. Akimela mo exil na Dubaï. Pour dossier elle était si la raté. Après médita poison nga. Yoka exemple à Dubaï. Ba pasteur Koutino Koutou ba sala nzambe batambongo bakota ba prison. Babima ba paralysé ba beta bango batonga mabe. Yo renta to koti prison renta obima nengo kotaki. Eza atelema na cousine na ye. Nini oseka. Webi panda na comprenant la fille. Nazongi na arrestation afali. Peut-être batu babo salanga moi suis na prémédita poisson nanga et puis mana monoko na ye. Ah bon? Oui. Nakoluka émission wana. Babengani ekanenga kenda ovanda page mujaki na zola na salon ya. Mais biso nyonso to aza na Belgique te aza na France aza pe na Suisse te. Mais ezalaki spécial déménagement qui aki et papa pe ville. La fille aza mythomane. Ya mwana. Non papa t'as dit non biso papa pa ne lote. Prévane maman bokilo azokangisa $700 ya kokangisa. Maman wana koli fo bana ba pesa mais yazokangisa futa nywa mwana. Bokilo azate. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mbote bandeko balandi ya Sarato la télévision, bino bandeko bolingaka tadingala pa bolingaka émission au le code de bonne conduite. Le meilleur abonné du monde, je vous salue Bisika et Zwami Bino Boye Imalam. Le code de bonne conduite yango yo et bandi en bandeko mabe koti entre Sarah na Karine Mokonzi problème nini les soucis mabe koti s'il vous plaît mais mabe koti au lieu ozala nesengo ozobinake mabe koti donc pona yo eza esengo mabe koti voilà donc mabe koti Sarah, au lati bilamba ya ba grande dame, tu peux. Nati super en plus. Ouais, au respect. Je me respecte, na respecter super. Merci beaucoup. OK. Voilà. Lelo. Nazu charisme. Charisme. Yaba ministre. Fiba Mbebo. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, Lelo tozo lukwa enfin. Naza na besoin na yeba. Eloko nini pena Sarah Tola Baoui la kana Karine Mokonzi Lelo. Ah? Je vais savoir. Ah?
s'il vous plaît. Vérité oyo ezalaka caché. Eloko ba welela wana. Oyo epanza bango mibale. Boye bango na émission. La jalousie. Et puis j'ai appris aussi que Karine Mokonzi a le droit de réponse. À répondre Sarah. Sarah. Omoni Karine. A motona tembe. Ayena valise mobimba ya ba perruque. C'est pour vous dire que. À la tangote. Babiso tout au qui au défa. Bonsoir la BBC valise à la perruque na utagi nchai ne yaki. Bandeko balandi émission oh ça sera une émission où et puis à sika ka ngaba ne la perruque te. On comprend hein monsieur ce côté. Baswana ngana grossiste te. Mosombi aswana ngana moteki te. Mosombi alakisaka moteki valise ya ba perruque te pour moteki nde usine. Vous comprendre hein? Y a pas de débat. Merci beaucoup. Bandeko balandi boyende tozo lingato banda émission na biso. Je dirais un grand merci. Bon, on a été super nanga. S'il vous plaît. Ah, on peut signer parole te. Non non te. Non non on a présenté. Dans apprécié. Bandeko okay, baba simananga été. Un grand merci à Bon des Livres derrière la caméra. Merci beaucoup. Un grand merci aussi na ingénieur Botuale Nanzela ya caméra. Un grand merci aussi na Saratola. Merci beaucoup. Pour la ndenge ou accorder nga interview. Ya babi moi si sera auto botangelaka. S'il vous plaît Sarah. Moi si sera auto bota komaka ngebungebu. Vous déranger un. Moi si soka auto bota akomaka mafuta bilenge. Mais aux appréciés pour Annie. Moi si sera auto bota sera beteli kake akauki akoma bima mupepe azangi na poso malonga. Et comme on une intervention à la prière à Jésus-Christ. Et bah papa. Un grand merci Naji Magique Adassa. Merci. J Magique Adassa. Ba forme za. Na l'accès que ba kombola onyo so na Angleterre aussi mbipe awa. Tete na lobi ba forme. Te yango yo kasi na lobi ba forme za wa. Ah. Ba forme za. On sentit ba forme c'est pas nango. Ah maman. Tous en émission maman. Un grand merci na Madjabou Gospel, un grand merci na Azir Fondation Saratola, un grand merci na groupe SPL Sanana Takaza. Vraiment bino ba union so bozana besoin ya kosomba mapa on bo contacter juste ba numéro au 2 ans na Sewana boko solo na Sarapé a Ochabino en contact direct avec la grande dame Nana Takaza, la femme parmi les femmes congolaises oyo batambola na ba jet privé donc azala na jet Nana Takaza. Merci beaucoup à toi la grande dame depuis quelque part. Un grand merci à maman Bijou Ketani. Non maman. La femme de papa Noé Mavakala. Et azalaka la femme de papa Jean-Pascal Leka. Et puis à autos 90%. Na classe s'il vous plaît. 90%. Voilà pourquoi dans la vie il faut avoir une maman qui a une tête. Une maman qui a une tête bien faite, mère deux enfants, elle a l'argent aussi, elle a des occupations, elle est parmi OP, Basomba. T'as dit quoi, on le loye na papier ni. Maman, oh na komakango chaque fois, ils allaient na ça, mais le loye na Symbian. Bamakamna ne sont dans le bas na komaka. Ouais, voilà. Azali parmi ba congolais OP que non na mboka za pe place azake asomba maman na parlé donc aza mams le pangus. Donc un grand merci à maman Bijou Ketani, un grand merci à papa Noé Mavakala Nzinga Mopanza maman Zozo, un grand merci à maman Deborah Lubana Kilo mère à Calgary, un grand merci aussi à maman Yvette Mbangu Mbangu ya maman Yvette, un grand merci maman ça me va droit au cœur, un grand merci à TK09 Blondine Tatala SK Sarah Kianza, Eliane Kazimoto, Ozo Derangenga, Maître Chiko Lubanda, Simplicine Dombele. Ozo Derangenga. Ça va. Merci, bon des livres. Fongola Bisso, Toluka Moyen Tozwa, Sarah Tola, Toluka Topé Saye Maloba, ma mère fan du monde. Je vous dis un grand merci, président bébé, maman Nathalie, Nana Moussibou. Cité et s'appelle ça, j'ai déjà parlé. Donc, la ngane na mutu mais zande nzembo litio. Fatikara. Nzemoni. Eza litio makasi. Yembango non. Tetikara, dala beti mbunda nango. Na mesana na Yesu. Ata na nzangi ya kolia. Nzembo nzambe te, na binzembo litio. Ah, litio.
Tikanga na yebiso maloba o motema. Ah, boni ko tadi. Oyemba batu banze manzambe poani, ngo désorienté ba penser nanga. Oh. Soué nanga, Saint-Esprit akota kati na yo. Aza déjà nanga. Aza na yo. Sarambote. Bote tadi. Bote na ba meilleur fan du monde. Bote na ba abonné nanga, bote na ba abonné à Zela na bungsa suki tadi. Tala na. Comme na perruque. Au moins une perruque nanga tadi. Mais bien habillé, hein, Sarah, bien habillé. Oh, super. Ça tire perruque, hein. C'est ça. Et Koubate, au Big City. Ah, t'es à mon Big City, mais l'essentiel, les perruque. Ma kunjalienne. Ah, tozonga kotolinga kasi. Mon Big City. Mais l'essentiel, les acas plan. Ma kunjalienne. Sarah, nazo boyati. Nazoboya ndongo zaboyi tata po azotala Sarah tola Angelos azotala Sarah Mathieu charisme maman ministre. Voilà, Fibambebo répond avec aisance na kibomoto nyonso be oyi koloba kawana soki oyi koloba ozali na détermination. Donc babiloko ezoko sala makambo wana ezali malamu penate. Mais Sarah, attends, une petite question. Vous avez beaucoup critiqué. Beaucoup de personnes ont insulté. Mon but ici. Olga Kabelo accueilli Karine Asuki, Akola Talisusu, Peric Yamalongate. Mais vous avez vu, à répondre à nous, personnellement, Sarah, Otozana yo Ana Plateau, à Memelio, sac, valise, Yaba Peric, pour vous dire que force est en nous. Est-ce que, alors on dit déjà Mitakala? Pour y avoir un babiloko et belé à remplir, il y a les bossos qui Mitakala. Est-ce que Mitakala est non? Google boy ici a effacé na émission. Kana zana mo, batutu bazana betaka, to betana yo ta. Totala kutani ngisha mabele. Hale mamelo, mame tocha. Na pas suivre émission na ngaite. Voilà. Na era mon salama. Vous comprenez? Donc la fille c'est une mythomane. Il y a des bosso nanu. Il y a qui peut répondre à des qui faut comme une femme de valeur à l'on a mis takala ni na réseaux sociaux. Il y a mis balai azana nomade a fazer a ne sika ofanda azepa na ye maman te azepa na été yango nazo avertir yo Christelle Fernandez webi ke ye akosela mibala batu makambo awa ovandisi na ndako akosela mibala batu makambo oyoki ya Olga oyoki pe ya Miriam toyoka de deux aza mythomane tadi komoni soza bakabelo nde toyebeli yo yebi soka osa sorti médiatique oyebi ndenge ayaka ngomona azwi na ye baperike abata asangisi ayaki live wana azali préparé ke baseki ye na baperike asayeni asangisi siko baperike wana nyonso oyo alakisi yana ya bamobikisi na mobikisi perike amalonga fune yati. Est-ce que c'est impossible epa na ye azala? Est-ce que na oya kolakisa bato perike te akozala na baperike parce que Olga banda opesi baperike alata eza ya kala sikoyo likambo nango mosusu eza est-ce que biso towana besoin baperike to tobeta masola bamapango tobeta masola bafemme entrepreneur tobeta masola babusiness ya mosombi perike nga na moteki perike Olga moteki perike tobetaka kati direct na bafournisseur soki mwa di 3-4 perike na ye wana est-ce que yako se comparer na fournisseur a perike to na moteki perike mosombi perike akoleka moteki perike te biso tomvwama na perike yo soko s'appauvrir na perike et puis asomba jamais perike na vie akota ta boutique monte
Bref, année hier moi j'ai idée perruque mon ba pesi ça la publicité. Asomba te pour Olga pas banda o pesa. Ana perruque ay sabso magasin ya kota somba perruque. Siko ngana mo sombi perruque na sara commande na koti carte bancaire na commander biloko et outil voyage yé. Et puis en bon ebele na foutela on a douane. Douane de monte. Est-ce que non ba perruque on est ya mitomane. Place ino azo sala kikuku wana oyebi ku non kikuku wana te sueza wapi. Donc na maman. C'est sa maison. Azala ndako te. Ah, c'est déménagé qui nous biso nyonso. Ba bengani ekanenga kenda ovanda pa mujaki na zola na salon ya. Mais biso nyonso to. Aza na Belgique te aza na France, aza pe na Suisse te. Mais ezala qui spécial déménagement qui à qui est pas papé ville. La fille aza mitomane. Spécial déménagement oui. Na poto bakolongola biloko nuna ndako wana place au chango te ko bombisa ngo na magasinage na dépôt quelque part ko bombisa ngo. OK. Nde baza kolongwa bambetu bazo démonter mona ba fungole fenêtre mutuke ekitisa biloko. Vous comprenez? Ndako ya sali aménagement za wapi? Wapi aménagement? Tout le monde ka déménagement siko aménagement. Ça benanga. Alors répondre ngani alongwa mitakani na réseaux sociaux. Elle n'est pas à mon niveau. Vélo pas manakisa sokumbite bon na poto. Mais la poto ça facile parce que cause on mazana ngondete. Mais ça coûte facile. Mutuka na mazana crédit. Obi coûte cause mutuka na crédit mais ya zana ngopekati. Peut-être le temps avec le temps. Donc écareza. Écareza parce que ngana vandisi parking. Écareza. Mais ça salon na ye banda na banda kunenya sto avanda elo ni avale rien na kacha salon ni ana teva malonga te kita malonga te tapia malonga te elo ni avale razana elo ni avale razana mais Sarah Zelana non s'il vous plaît te yo bia yo la kisanga ba perika yo répondre na yo na répondre mais kasi parce que bino boseka ki est pour na ba perika maman biki si papa so na perika on m'a dit so na perika malonga ma ça ça les missions on m'a réponse ces arani mais bisinga ki Sarah za perika malonga te ya mikolo wana tu no manosela bino be mission na changer ka ba perika azola taka ba mobiki sina mutu perika malonga exact omoni moninga no Olga te ta Olga yo répondre wa beti costume ay randuti alobi wana za ba veste na préféré veste na ye ya ba mo tala ya za star à pyjama ya Primark 9 €, 8 €. Na préféré 1000 fois apparition ya Olga afinga veste neza mabeza malamu na linga apparition na ya lata ya ba grande dame na kabelo na ya cher na mutu mutu ateka kabelo ya bi valeur kabelo Olga chaki na préféré Olga que apparition ya ba pyjama to lembi yango lelo pyjama lobi pyjama lelo pyjama lobi pyjama likona ngona mutu mobikisi. Elle va se comparer à moi en quoi? Mais Sarah, bino mi balé pena. Lelo naza besoin de comprendre yango avec ton cœur. Parle ça avec ton cœur. Sincèrement. Yo na Karine, bowe la ka eloko nini. Bowe la nini. Eloko nini. La jalousie. Et comme ça bino bowe. La jalousie. Qui est jaloux de l'autre? Elle. Na ndenge nini. Nga so nazara jalouse na été. So nazara jalouse na ena nga na soutenir été. Mais nga soutenir trop na vie atikala au soutenir nga te tadi komi wapi. Comprenez. Je travaille trop Sarah. Ndeti boye, je prends un exemple. Ndeti donde naye boye. Ndeti wando travailler boye. Si je finis ici, je prends la moto, j'arrive à la maison, je commence à travailler encore. Peut-être des fois il faut monter les sous au monter les sous et mon peu faut kota na makamu sous donc et puis naza kolia na comment passe na comment lia toujours à 13h 14h heure mon kutu ba 20h 21h donc je pas le temps. Alors quand je travaille comme ça, supportez-moi ça. Ceux qui te travaillent oui hein, c'est sacrifié pour je me sacrifie pour mes enfants pour non, fitir banana. Sarah, je dis, je me sacrifie pour la fiture ya banana. Pour la fiture. Ah? Oui. Banana wapi?
Mais un jour, je serai un papa chez moi avec mes enfants. Ceux qui n'ont pas si lelo na bango te lobby ezande. Wapi bango? Na lobby futur te maman. Ah. Bazande te na lobby futur. Ne to bon ça. Conjuguer na futur simple. Voilà. Non mais tu as été hein, na bas de l'école hein. On comprend Sarah pour le lopé baba c'est côté. Sarah si atala t'a dit wana. Moi si Fabi ma maternité cotisation. Pour éviter ça, voilà. On continue. Oui, excusez-moi vraiment. La jalousie, c'est elle parce que nga n'a jamais jalouse nae. Bref, on est dans soutenir trop dans vie dans des moments difficiles, dans des moments où ça passe, dans des soutenir. Si j'étais jalouse d'elle, dans des moments où il y a tout bas tout kainga pe na faire partie na batouana tout kakaye. Vous comprenez? Nga n'a jamais jalouse nae. Yende local ingara zala na trône. Aya omona ke fille moi outi ne ka ni pas boy nga pona zo succès na che mitakala na réseaux sociaux pona zo succès ba musicien ba bimi nanga pona zo succès na simbela ngo kisi pona zo succès na salela ngo boye na sali ba sacrifice mais siko ya yeka boye azupe succès akomo tambola pe na mituka akomi pe na vie bien ntimambi koti amoni ke bato bakomo kumisanga tu vas comme mon analyse keto on a eu fallait les ala yende le quand me pesa ba kombo na fallait que za ndeye otema mabe yango eloke momae apa auparavant na bano mona ngo lokwa actualité hein ndeza la kake dossier moyen na réseaux sociaux yo côté lié na côté lié mais tina yo zota na yo vanda na comprendre qui elle est. J'ai vite compris que c'est la jalousie. Moto aza jalouse na yo, basa rane ki camarade ta oboma yo. Voilà pourquoi na sala distance. Yep na toko so la raté. Mais c'est quoi jalousie na point nini na eloko nini? Na ba point tout na expliquer yo. Na réalité à vie na lekiye. Na vie sociale na lekiye o mokito yebi e mona peke na. Elle est en Europe, toi tu es en Afrique. Non, cause en Europe est synonyme obonga. Te na batu ba en Europe mais bala la banda ba souffrir. Ça c'est vrai. Moi je suis très stable dans mon pays. Ça c'est vrai. Yeso ba bengani bango leo na ba poto wana. Azonga Kishasa Fazert. Aza wapi. Tu comprends? Grâce à stable na zo investir. Et puis na ka stable pa mbate na zo investir na mboka nanga. Na otonga na mboka nanga. Na sa ba business na mboka nanga. On comprend ta dit. On l'a kanga pedo dernièrement. Kende inauguration ya nini naibi on comprend ta dit nga na zo investir na mboka nga na vivre mieux que elle. OK makambo nga na ngona kini ye na kina za na ngote na poto pa na ngote donc na leki voilà azala na kina azala na succès azala pembe na ba grand musicien atika lo somba ta mabelete atika lo tungate atika lo ta mona mutukate atika lo organiser vie na été. Voilà pourquoi elle est souffrante en Europe. Azawana en Europe, azaka ntela qui chègue instabilité zo continuer parce que ananda coûter. Mais c'est une femme mariée, est-ce que il faut à Lukanda? T'es à combien non mariée, t'es faut arranger. Mais bon, elle est en couple. Elle est en couple. Voilà. Est-ce que c'est à elle de trouver une maison ou bien ezali moto ndeko azo a papa o azo accompagner ndé moto aza censé ya kozwa soin na ye papa pa nelo na soin ya mwana non papa oh t'as dit non biso papa pa nelo côté bref ane mama bokilo azo kangisa $700 ya kokangisa mama wana koli fo bana ba pesa mais azo kangisa futa nywa mwana bokilo azate bokilo azaki wapi. Voilà peut-être donc Zaki avant ba officialiser ma kalami bitambo pesami tobeti masola ba 10 jours passer kasi bokilo Zaki wapi et bongo nyongo na ye qu'est-ce que bokilo a à voir na kati te kasi bokilo a voir te ndenge ni mbongo adefela ki mwana na ye yaza na makoki te ba bokilo ye na defela mbongo ndo moni ndako ya kolala awa mbongo te efaka e utaka kuna pesa biso mingi ndako nini oyaka kolala toi vie montée elle est souffrante en Europe alors que ça batounet aza bien te voilà pourquoi bomoni abeteli kakende ngaza wana abimi ou pepe omoni fi wana soka aza en bon terme na bolingo na ye aza en bon terme na batu na ye ayaka réseaux sociaux te alors ça la dépression à poste partout
Non, il y a bisouti. On a pas problème sérieux. Et bimi les sous. Poste partout. Aza na ba problème sérieux. Tu moni azo ganga bon na ba problème sérieux mdorora mtabeli boma. Donc on a cause à jalouse na été parce que na leki na valeur, na respectueuse. J'ai mes enfants au bazar très bien éduqués na réussir scolarité na bango. Naza femme entrepreneur, na leki na cerveau pneza. Naleki na maele peut-être intelligence, sagesse. Depuis à l'obarana sagesse, mais faut qu'il ne me dise à ça la formation soit paix, intelligence c'est important. Naleki na intelligence. Preuve on est nga. Naza formatrice des deux. Na sala makambo ba mibali ba ko sala. Par exemple, ba montage, ko filmer tout ça là, na sala ango. Donc comparaison ezate. Naza femme entrepreneur kane na ucholoba. Naza mwasi moko azo éduquer bana nae. Naza mwasi moko o na ya ka na clash te. Na ya na 1+ dans réseaux sociaux ezali bongo ba formation en ligne. O ezali bongo ba formation ya ko sunga bande ko bimisa batu na kati ya chômage pour to avancer ensemble. Et puis naza vraiment très respectueuse. Banda na ya réseaux sociaux t'a dit. Alexa batelo ngambali moko. Dans l'accès à Batelongambali, mon corps est référence dans la haut bâtiment tout bas et puis dans la vie à Biloko, zigzag au bâtiment sala. Donc il n'y a pas match à comparer. Cause on a poto à synonyme au Bongate, on a poto en Europe, oui, sans document, tu travailles pas. Entre temps, on a bateau, peut passer la cotisation, mon bon la a décidé la sorcellerie, maman. Va chercher la délivrance quelque part. Sarah, voilà, na katio malobate, mais yo banaki olobanazo kofina naocha obaloba madodo na papier na ngai. Sarah, femme intelligente. Sarah, femme complète au sala na misala o ya mibali. Sarah alaksa biso mobali moko na internet. Sarah aujourd'hui Nzambe a salié grâce elle est parmi femme d'affaires et femme de fer, il y a Afrique. Sarah azali na niveau ya Karine Mokonzi te. En conclusion, c'est ce que vous avez dit. OK? Mais est-ce que Sarah yo okoki kotika kolobela makambu ya Karine Mokonzi te na vie na yo, s'il vous plaît. Pardon maman. Pardon. Tika na si sa question là, s'il vous plaît. Elle n'a pas ton niveau. Azali na niveau na yote, boza classe ya classe sociale mon côté, bozali mutu mon côté. Est-ce que vous ne pouvez pas vous écarter na makambu na ye que Sarah sala makambu na yo so yo ki même atali solo à Karine na place publique na actualité o lobelango te obetelango kara parce que tu sais que bon niveau mon côté. Une très belle question. Merci beaucoup. Mais na otikate, pourquoi na otikate? Non mais il faut tika. Il faut te pour na otikate. Pour na nini yo okoki ko tikate mutu za na niveau na yo te. Parce que oui, sujet na nga nyonso so yé na réseaux sociaux a lobelango. Et puis a finga nga kuna lobelango sans insulte. Alors nga na ko tikate. Yene nga za na e bareza na mutu moko wa tala ga e makambo na e bon. Soka ningani na ko ya ko seka e lokana ba manana. So ebi po ani tati. Po ani yo seka. Ebi panda na comprenant la fille. Na zongi na arrestation a fali. Peut-être batu babo salanga moi so na prémédita poisson na nga et puis mana monoko na ye. Ah bon? Oui. Nako luka émission wana. Nakata yango. Natindela yango quelque batu nanga ba vrai nanga pe ba nango mais na omeka posenga bango. Pona za batu nanga na batu nanga na benga bango ba stockage. Ya ba information. So na moni ke lo tombe sous nako supprimer téléphone to nako supprimer ba espace à téléphone na za na ba place na tinda biloko. Après médita poison nanga. Ah yoka exemple à loba. Ba pasteur Coutinho kutu ba sa na nzambe batambongo bakota ba prison. Ba bima ba paralysé ba beta bango batonga mabe. Yo renta to koti prison renta obima nengo kotaki. Eza a telema na cousine na ye. Après médita arrestation nanga en complicité avec Néné. J'étais au courant de tout.
na komi na parquet ya grande instance ndeko moko mobala yo otalanga lelo na otanga komone aide chef komone Eric aide chef ok aya ayebsinga Sara na zwi ba appel mibale ya Nenea kelokelo na Karine Mokonzi. Nenea se présenta le rôle là mwasi lokola leki ya mwasi ya petit frère ya président na cheka président na expliquer na yebisinga bi bon abi ba yebisi aide chef wana kokota makambo wana te makambo wana kokota ngote za makambo ya justice za makambo ya présidence kokota ngote na ndima te abenga Karine na misu na nga Mike Lokamba témoin ezaki un dimanche bato bapesanga visite na vanda banda parquet abengi Karine atie main libre foyoka bapropos mwa mwasi aloba so aza atemba benga aide chef atune jour tosola no makambo ya Sara ya prison Zara wapi abombele tenga na vuwa ngo tozala na ye na miso Mike Lokamba ola ba se comploter excusez ebi mutatinda bato ba filmer ngata on a utara na escalier na ata complet na ngamo ya Sturvet à champion image ebima na parquet obi mutatinda ba filmer nga natinda papa na zaina ba information tout tala Nenea azo continuer ko se comploter bi arrestation na ngana po ba yela ba osala nga plainte Nenea azalaka na mama abango tricage ebetama na secrétariat Nenea azalaka ayeba omoni mambuto esalama ya arrestation na nga Nenea etela non seulement azalaki wana mais Nenea azwi susu ta sali base ya bato moko bafinga nga bango nyonso chaque jour nzamba asala Karine na monoko na lobi ape bakangi yo bana no bakoma ba phaser ndiye juste nana aza phaser lelo nga na yo entre moi et toi qui est phaser sans domicile fixe na Congo ba oyeba otanke ki nga so babi bayeba nga ba otanga ba fiche parcellaire na nga naza reconnu na habitant yo ba oyeba otanke ki entre nga na ina za phaser voilà pourquoi malo kokana obokane la rabatu ezongela rabavi na bino ozo yo moko komi phaser mwana no boti phaser mama no phaser to beta kama solo ya Karine fona koma ba place nyosu no koma te Sarah non tali se ki phaser wana ya linga bana nga bakoma elati mama na eti le loza na foyer tali mama na yo o aboti yo oza mwana mwasi Sarah le respect oza na la Chine non Sarah eza makamna olo boza posa oningira bimisa o eza ikati na nga fona loba ouais mais épargnez maman na ko épargner ete non épargnez maman na ko épargner na nga ete Sarah s'il vous plaît épargnez ete omoni ndenge eza wana aussi olinga to si émission te pona ko épargner te oza na posa na lobo eza kati na nga Sarah écoutez s'il vous plaît ko épargner lenga mama te na ko épargner te s'il vous plaît ici soit osuki si compréhension na nga Sarah s'il vous plaît na ko épargner te je vous dois du respect parlez comme vous parlez avec Nenea, avec Karine. Na ko épargner maman n'était. C'est entre vous. Na bandele lio na ko épargner maman n'était. À soit temps il y a plus de 1 heure d'ita finga papa na nganga na ko épargner maman n'était. Donc na kota maman na maman na za phaser. OK poto oza mwana mwasi. Oza mwana mwasi oza pe na la Chine na basungaka okolongola maman no na social te na foyer te. Maman phaser, yo mwana phaser oboti phaser. Sarah s'il vous plaît. Ozo comprendre. Dans makambo nyonso bozako préméditer po nanga ezongeli bino. To qu'est-ce que kota Nenea? O moni Nenea siko place asuki. Nenea azo sala campagne. Ya Sarah kende prison. Elle a zora information que Nenea yo filmé nga ba 8h tant mutuka makale koya. Bango bazalaka informé que mutuka makala. Maman Nenea sala remarquer. Azaki informé na tout. OK. Ouais. Azaki informé pe ke ba mapenga. Muta bibisa ba capture ya piège o basalela nga ya makamba téléphone na iPhone. Nenea ti.
jour bakanganga mutu informer l'internet que bakangi Sarah Néné. Oh là. Ba information tout ezaki opesa ma information vraie. Mutu azobimisa mon Néné. Mais comment une affaire judiciaire Yoka tadi yoko keno na commenter ezaki monter mama bay. OK. Yango na oloba sikoyo ye Néné. Pour ça na bango ezaki Sarah qui est prison. Bakanga Sarah azala na prison ayokwa ma vie beba. Bana na eba tikala bona boy. OK. Ezaki pourquoi pas en soutenir Fali. Mais tant que Karine a finga Fali Néné azaki wapi. Monique mutema mabe. Ti lelo batu ba finga Fali. Pourquoi Néné azo intervenir te? Pourquoi azo sala ba campagne a salela ngate? Asala ngote pourquoi? Les gens continuent à insulter Fali. Mais ngana finga Fali te. Ba chelo ba vidéo Karine a finga Fali. Moi je n'ai jamais insulté Fali. Non, ketchup, oui, je vois. Bachela ba vidéo aya finga bango ngana finga Fali te. Ketchup que tu dois lire quand ngote. On se comprend. C'est que moi j'avais appris. On se comprend t'as dit. Tout ça c'était quoi? Motema mabe, la mauvaise foi, la méchanceté. Ba kabal nyonso to sala. Ta on a quoi apprendre que Néné ayo filmer ngana tongo. La bengi papa Diego ba 0 heure. Aya na futa convoi spécial. Na kenda prison 6 heures. 6 heures du matin, à quelle prison? Néné na simananga boy, ngale ana kei, babando benga batu nga zate, ba fisi bango déjà kei. Azwa convoi spécial. Tout ça c'était pourquoi? C'est milliers. Et puis azwana mwana na na sambula na mutuka. Azo sa live liboso ya parquet. Sarah aza ouais, ba ministère musuku tu ba bakisa ba plainte héritier ba bakisa ba plainte. Webi nenzamba futa rabatu. Néné azara na posa ta musu dossier falinga na ki makongo na kende exil. Mais yende mutazana exil siko. Nom de Dieu. On se comprend. Pitié. Au moins nzamba futa ke. Vio ya luka ki alati sanga. Auti na kozala moumbu awa ya ndaku pendant des mois. Pour na affaire moro eza judiciaire. Akimela mo exil na Dubai. Pour dossier elle était si la ratin atokimi. Siko mwana wana oyo azana e mwana na ye. Azo bénéficier na nini na nyonso oyo. Moi nazo souffrir. Pourquoi? Parce que maman ça na ba problème moro judiciaire, yango to exit to se retrouver à na Dubai. Puis Dubai mboka pasi hein. O comme le cas obstacle ya vie à mwana, ole mwana za la heureusement na komi na ba problème. Je n'ai pas oublié. Na lobango kolimbi Césarako. Kobo sanate. Tout se paye ici bas. Nyo se futa manase. Yango na lobaka boy. So kenda nga trop loin na kolupe ote. Mais Néné aso na beti yango eza pona o faire voir batu pe ko pesa batu conseil na vie. Bolukaka mabe ekomela baninga te. Bolukaka liwa to échec baninga te. Parce que mutu ana un mois dire na vie mutu eza nzambe. OK. Néné alukilanga prison na ba façon tout aluka imilenga na banenge tout. Na pesa espace te. Tala ba problème nyonso na kutana na ngone kirindika e utapa Néné. Alongwa na ndaku ne na tonga ke na caméra. Tolobela non Sarah. Yaza hypocrite. Ya batami autinda bango siko ba finganga. Bango nyonso ba bando finganga. Tuko batongo o ba batinda ka ba finga ba mvuta ka bango bien ndenge. Asala ba campagne, asala ba campagne, tala sala ba campagne de campagne. Benzamba juste. Ngana yoka kaka keno mutu modo atindeki mutu ke finga mutu ke lobela mutu moi ça m'étonne ba mvuta ka bango ba pesa bango nini ba liesa ka bango nini. Nzamba sa juste. Nzamba stina beti lisolo. Na beti on pasi. Na découvert que Batumoro bara na besoin d'éliminer mutu na nga. Mais nzamba bimisanga molungi. Pas fort ça. Mais voilà pourquoi na ebisio mutu so salinga mabe na olupaka ote. Que problème ne nyonso ko ya na réseaux sociaux na kolobela yango. Si faut na seka na seka. Après arrestation na kati arrestation na nga na prison. Batu ba otala tate ke muto bakangi soka fingi. Toi tout qui fali biso nyonso tout finga ba misete tout ka fali. Mais mutana prison ba olo bango ba commencer à justice boka tela ta 10 ans de prison.
Je sais, là tout le monde, Batunion sur Babano Bango, ça l'émission, j'étais le seul qui faisait des émissions. Ah, c'est pela l'arrestation avec tata 10 ans. Avec Mastonani Yams Yambe na Dada. Bisokande même Mike Lokamba Kuto a banaki ozwa soki nga na sali émission ya zui a tiango na chaîne na. Donc j'étais le seul où tout le monde prenait des champagnes, c'est pour dire que ezopela kuna. Donc Dieu juste. Tande nzamba confondre bantu. Omoni koloba nga na koza na lobby na gangi na seki mais nzamba atala kati ya Sarah ke Sarah ko kantila jamais mutu mabeke sheki pomela mutu. Yango nzamba asutisa nga na bitape na ba mitambo nyonso batachela nga liboso. Na uti prison na bima mutu likolo. Pourquoi? Parce que nzamba zaki na simana nga j'ai été innocente. J'ai voulu défendre une cause d'une femme avec ses enfants mais oizaki mensonge. Tellement na ina kati ya likopate nzamba bimisa nga mulungi. Bato batali na kati ya likopa vina bango eza bazabi. Pour fallait azo continuer musique na en succès. Bato wana lelo bazabi. Nzambe a confondre bango. So ezala ke po ba côté la ifali. Fali ba ofinge lelo ti. Ba continuer au côté la fali. Parti ndeni. Po bango bato bana bolingwa fali. Ba continuer. Moi j'ai compris que bato balingara ko côté la falité. Mais bazaki na jalousie ka ya Sarah. Bazaki na mauvaise foi na nga. Yango bazo sala kwa ba côté la fali ba finga nga. Or izaki na ngo côté la falité. Oyebi eloko ezala ke o finga mutu soit disant na o finge pona tadi mais nzoka na o finge na barando ba propre ba problème na nga. Nazo régler ba problème. Mais là tisika kombo ya la fali, c'était ça. Voilà pourquoi sujet na ye po batebele bakomela nga babenga nga musu balobaka beta kara nako beta ka karate ndenga za wana soka sale rare nako seka yeti na suka penda ke na lala tana mabele. Et si fona loba je veux parler dans l'émission na ochango na page. Non, ça va faire mal. Oyo prémédita poison nga. Et puis obimi pe prison na poison dans autres. Après médita même arrestation wana na yebate. Omoni sho bakanganga na surtout que côté déjà internet. Ba yebi déjà que bakanginga na zikida. Histoire nyonso na ba capture ba conversation to sola na bangonde ba o piéger nga et puis na réseaux sociaux. Mais et mutaza ya robeta onani. Est-ce que vous savez que c'est parce que bon tout c'est pas ici bas yé nene aloba finga batute mais 1000 fois na vanda na muto afinga nga que 1000 fois na muto aza se comploter contre nga ya robata mapa kitsa mutu nanga na olinga batu bafinga nga na olinga ba mura nde bafinga nga bongo na olinga bango na olinga ba fivette nde bafinga nga na olinga batu wana tu bafinga nga po olakisa o ezakati donc olakisa ngo ke nga na ofinga pinda Sarah mais ke mutu moko bima ke nga na finga te il est dans le noir mais azosala makambo mabe makati hypocrite osala makambo mabe bata bongo nzamba sukisa bango mabe. Mais vous savez c'est comploter avec le gens pour l'arrestation d'une personne bozo copier sa ba photo bozo copier sa ba AR dobino bokomi justice nde bozo ko sala maka. Ouais. Et pour gagner quoi à la fin? Celle die ayebi. Sarah, un mot de la fin. Je veux plus te faire parler. Namoni déjà place au problème. Et le kolobeza na ngoka tadi. Ezaka que batu bayeba ke sujet à moi na mwasi wana na kolobaka kaka soki makamune ye na réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci, voilà. Vous en avez dédicace te merci vraiment na batinos tout balandi biso. Merci na linga bango vraiment tellement. Merci mingi. Comprenez l'émotion de Sarah. Je suis avec Sarah, je suis en face de Sarah. J'ai compris quelque chose. Je ne vais pas continuer cette émission. Hein? Bande ko balandi. Tukutani balasima, mais soyons des vrais. Hein, soyons des vrais. C'est-à-dire au sui, aux fous là. Moi je me rappelle hein, son arrestation, il y a beaucoup de personnes qui m'appelaient. Beaucoup de personnes qui m'appelaient. Yo, tokola kisa yo. Yo côté la Sarah. Même eza batumisu na poto moyena tanga ba kombo na bango ezate. Parce que ba yebi to solaka très bien. Mais tika petit toi na fani okwama. Yo ko bandolobe. Moi je dis ni 50 francs Sarah ne m'a pas donné, Sarah ne m'a même pas envoyé dans sa émission, mais je faisais des émissions pour la cause naïe, pour bisonio so peut to sala mabe. Oui.
biso tout osala tofingaka tokretchaka tosekaka na bamaloba na biso soki olandi na baémission na biso nyonso, je pense pas que non baphrase na biso nyonso ezalaka correct. Et puis la majorité des personnes qui s'appellent de journalistes et chroniqueurs, ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas en ordre avec l'association Yaba Journaliste à Congo. La presse congolaise, elle n'a même pas une carte. Azali dans l'informel. Si aujourd'hui les choses, Nzambe Asali grâce Congo makambo komi pena na normal, ba tu belé ba kozwa ba caméra ba buki ba tchena bandako. Parce que ayebi même côté UNPC zalagate, ayebi même côté les autorités oyo ba dirigeaka secteur oyo bazalagate, ayebi même pas ndenge nini ba kena ko luka carte ya musala nanga parce que na raisonner sous Angelica. Que son âme repose en paix. OK. Mutafungola biso miso wana pele ya Angelica. Biso e barate abi o. Mama na ya sala kawa. Talabo. Et puis, moi je me demande en fait, Yango allez chercher vos cartes. Parce que si le Congo aujourd'hui mettait Babilo Konyonso en place, en ordre, mes frères et sœurs, vous serez considérés comme les infiltrés dans la presse à Congo. Parce que vous n'êtes pas en ordre. Yango toutaki lo makambu ya ba maman awa. Moi je respecte trop le maman. Mais maman, lorsque vous entrez dans des jeux yabana, parce que moi a excité yo, a poussé yo au CD, les conséquences c'est yakalobi. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Les meilleurs abonnés, je vous salue. Nzamba Zala Nabino, Lobeko Lekale, le bon délire. Merci.